Koufi. Akoufiko, 38 ans d'âge, est sportif, champion. Akoufi. Akoufi vraiment, Akoufi. Abelate et loko mon côté. Kaka pona ko ignorer. Le masque. Le masque. Le masque. Le masque. Masque. Pona ko ignorer maladie yo ezali. Bandeko, maladie yo soki liboso ezalaki te, mais sikoyo ezali penza. Soki liboso ezalaki te, yeba toro yo ezali. Soki liboso ezalaki ya nkolo te, toro yo boyeba eza pe kaka ya nkolo te, mais basali yango kosala, ou bien eza penza ya nkolo, mais ezali. Ndeko mobali na Pologne, champion, abela te, ou bien na barisi wana natali mboka yango, oya bamboka oya risi ekabwana, aza champion, abela te, ayebani pe aza champion mboka na bango, 38 ans d'âge, sportif, mais akufi, pa yokaki ke maladi yango, azo ignorango, surtout lokola yokaki pe, ezwaka bato ya bonne santé te, surtout lokola yokaki pe, ebandi na bato 50 ans, yazo zela papa robo, mais sikoyo ye, atiki frites, atiki macaroni, atiki iPhone ko mikolo yo, avant papa robo, atiki pe YouTube, atiki 2021, bien sûr, biso na tokoti yango te, ezakaka na quelques heures. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, bo batela pona masque oyo. Na yebike misusu baza koloba. Ah, ngai nazana makila makasi na bela te. Maladi oyo ezoboma mingi mikolo na bato bazana ba maladi, ba diabète, ba biloko ndenge na ndenge. To baleka ba 50 ans, baleka ba 60 ans. C'est vrai ndenge eza kolobama. Mais soki ebandaki bongo boyebake ezokende bongo te. Pona koyebake ezokende bongo te, mukola lelo ou bien na janvier 2001, luka otambola na hôpital, otala bato boni bakote hôpital bazana ajine. Simanango luka pe oyeba ba oyo bakufi bazana mbula nini, bazana ajinini. Baza combien o bakufi. Alors boyebake maladi wana ezali. En plus, tango zo luka oyeba soki ezali, yeba lisusu soki ezwi yo okosala lokola nani. Neti Olga Kabelo tango ezwaki ye, mama na ye alobaki vanda na ndako. Avandi amelaki bakisi, asepare na bana na mobali, mais alobaki asufraki vraiment na maladi. To sala sikoyo ndenge ye makasi pa ndenge yaki makasi pa Olga Kabelo e ye pa na yo okosala nini okokende hôpital ou bien bakokende na hôpital. Alors kanisa siko malamu soki ba jeune belé bato belé bazo respecter maladi ote bazo siko maladi boza sir bambetu hôpital ekoka pona bato bakobela bokanisa malamu. Soki kokanisa malamu te, problème ezate. Kende sikoyo na bopital ndenge ozaboye. Tambola. Luka moyen okota. Tout d'abord kokote koti ekomi difficile. Na ba porte batie ba garde. Bazo luka bato ba okota kuna. Nga sikoyo na koyebisa bino bisika awa nga nazali. Na betaki tour na tala bopital nyonso. Na papier na ngai ya docteur na lobi na eko luka likambo boye. Na luki beskize na kota, mais tango na koti, nazo tambola hôpital mobimba, po soko koti, batio ba thermomètre, batali biloko tu, ba monike, oza suspecte, okoko kota. Mais oza pe na problème okokote la kuna. N'importe quel mutazo kota te. Mais siko tango na kotaki,
na moni hôpital vide ya kosakana te. Alors soki eza vide elakisi te bato bazobela te, elakisi bazoboya nde bakontamine hôpital. Alors ndeko yo bisiko kokima soko beli kuna bazoprotege yango bakontamine yango te. Me luka moye ozala na mwa makanisi, zala na mwa makanisi olata maske omi protege yo moko po bisika yo kokima okende zwa lobiko baprotege yango eza vide ya kosakana te. Nayebisi bino natamboli moko te. Tout d'abord na voiture oyo yanga moko ekokende ntina zamba nakei bhôpital presque ebele ya minene na ya baprivé. Tout d'abord nga moko nafuti mbongo na privé pona batala nga makila na privé. Alors sikoyo soki natamboli bongo na moni na matina betage mosusu nazoleka soko okutana mutu alobi oke wapi nga lobi no na bosani na okende koto ou bien na ye na tuni boye pona tala na tuni balobi te awa te fokende na 7e fokende na 4e. Mais ntango natali baba oyo batiaka salle d'attente omoni mutu moko bayini na bakwa rouge mais bato mosusu vide partout vide na bhôpital ebele na libanda kaka bagarde na bagarde na bagarde. Elingi koloba bomibatela bandeko po soko mibateli te bisika olingo okende zwa tonga ezomibatela. Munganga nokuta penepene komitungisa te kaka na telefone akotuna soko oza na température oza na makambo boye oza na boye kaka na telefone azobanga okontamine ye. Etikali atuna yo soki na telefone olati maske. Yango wana bandeko bomibatela bolata maske na bino. Epuis ba oyo bazoki na Congo soko ningo zonga basalisi yo test ya corona soko ningo kota basalisi yo test sala yango pe futa $50 na yo eza prix international. Partout na mokili prix eza bongo. Biso na Europe awa test rapide wana eza na 39 et quelques euros, donc 40 euros. Alors na Congo ndenge batie $50 wana bokanisa te bazo escroquer bino. Bokanisa te ke baje oyo ezaka na aéroport wana non oyo eza international eza na prix wana. Test rapide ezali partout biso na Europe awa eza bongo 39 euros et quelques, donc $50 kaka wana. Yango futa mbongo no sala test. Yo pe oza na Europe olingo tambula okende quelque part kende sala test no rapide zwa kende tambula. Mi batela po eloko kobatelo biango moko ezomi batela. Munganga no quartier azomi batela. Mutu a pharmacie azomi batela. Hôpital ndaku wana eza komi batela. Alors nayebi eloko oyo yoko salate. Mende ba oyo bazo profite nango bazo continuer pe ko profite po na kosa bino te. Maladi oyo ekwesi bato ebele ekwesi ba compagnie me ba misusu pe ba mvwami nango na ndenge ya kosakana te. Na tamu keyo mbongo basali ekokani te nao basala pendant 10 ans. Alors biso pe ba oyo tovandaka tozana biso na kati ya ndako totambolaka toza nanu ba chômeur na ba chômeur à Congo. En tout cas ba chômeur à Congo na yebite soki ba vivre ndenge nini na couvre-feu oyo. Mais biso ya poto en tout cas tozo sentir na koloba te. Na sukisi awa botikala malamu et ciao. Ne ba tampon ils ont dérangé bango coach Gisnon. Ya saka na Londres. Ya si ça ba tu ba tampon. Ils ont tout lit. Ah, t'as pas. On a tapé coach Gisnon aussi ça. Ils ont pas tout lit. Maman, bolimo lobi bolimo. Bolimo nini? Bolimo. Oza su a to bungi. Na ko bima na porte. Ko bima na porte. Te na porte te ko mbangu te. Bulunga maniana. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignonso, ya Elengi Yakomba.
Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de qui topo, il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni a danger. Donc on va ça dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de qui topo, il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni a danger. Donc on va ça dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.